babe bakosiéger te ata soki basiéger baza majoritaire te baza kanambe aza 350 députés ya PPRD na compagnie bokofaire voter loi nini européenne Tshisekedi imperium bavanda depuis 2006 wana na parlement wana qu'est-ce qu'ils ont fait changer la mboka pour que voter loi moko en faveur de l'opposition? Rien en faveur du peuple et l'autre. C'était des figurants, ils ont eu des jeeps, ils ont eu des salaires. Et là, il y a $6 000, mais nous avons $6 000 à Kenda Zambongo tranquille à cause de la bisoté. Parce que on est allé au Kouta, on a un argument, on a baé na yo opposition, on a baé bitumba, tika bitumba tranquille, Kende, sauf que on trahit le peuple kakayo, sauf que on trahit le peuple kakayo. Mais argument, je ne dis pas que Roger Lumbala fait un collabo corruptible, c'est faux. Je ne dis pas ça. Mais je dis que l'argument au bango bazali ko paye ça pour se justifier, pour justifier acte na bango. Ezali des lobi bato boka angunda na poto. Ndela yo kaka histoire na yo comme ya lobino mais en tout cas monsieur je trouve que il faut arrêter parce que na au convaincre na un argument wana. Oui, na sentir histoire na yo mais argument wana peno vi rejet. Donc na minute yo na rejeter totalement argumentation ya bandeko na ngai na yebi kende kuna amuza diazaya toi na point de vue mon côté mais on a rejeté complètement totalement et nazomiselo maloba desre. Et bon, écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Biso sur la 3W Radio-Télévision Lisolo. Lelo ezali moi débat oyo esengeli vraiment que mito ya bato esala vraiment pire petite sœur propre Caroline Chala na États-Unis d'Amérique zoya yo toujours bambote petite sœur propre ndeko na biso muzadikala la mekana ko kanga micro na yo po na moi makelele oyo ezali ko sala eko sala malamu meka ko fina pause et pas micro na yo po to yoka lisusu malamu. Merci Nabandeko oyo bozali kolanda biso sur la 3W na pesi pire petite sœur Caroline Chala États-Unis d'Amérique zoya yo toujours ba mbote tokobi na masolo na biso ya mpoko malelo esika o tozali koloba masolo na biso ezali ya pasi tokozonga na kopesa bandeko maloba eloko tozali koloba boyebi Etienne Tshisekedi wa Mulumba président ya Congo asalaki campagne na ye na bavion aleki azwi bapilote bavion banini mbongo wana boyebi esike witaki toyebi te bakongole mutu bakontribuaki po asala campagne na ye toyebi te. Alors soki lelo ekomi makambo ya mbongo congolais pe contribuaka te tokosuka wapi ngana kozonga nanu epai ya papa na biso Muzadi Kalala topesa maloba nde tokokende epai ya mwana Ntsomi eboto. Bon, merci de suivre na dengo zonselinga maloba na linkaka un peu na pesa un peu moi avec l'éclaircissement mususu na bandeko na biso bakola na biso et puis particulièrement na ndeko na ngai Mugulumba on a komeka un peu ko tia ba point sur les i. Aujourd'hui la situation déjà qu'on analyser on dirait que ezali déjà qu'on analyser on dirait situation mi balé on dirait que la situation moko parce que c'est totalement bien dans la légitimité tout le bac il y a soit bien tu se proclamer autoproclamé comme le président c'est sur base il y a des résultats il y a PV comme j'avais dit ça et au tikuna mon peuple le même voter. Alors les députés en question où il y a opposition bah on peut se baser que la même document wana ils se disent que
Bisso, nous avons été votés, c'est par le peuple. Après, c'est Bisso, ma mandat. Là, on se base sur la PV. Aux hommes, on se base sur la PV. Mais alors, le fait qu'il y a aucun siéger n'est pas siéger. Na repère un exemple, au siéger, na bateau, au Moussou Bazali, na Oyo Ngoyou, na Anome. Masango, na Nguba par exemple. Botiango Esika Moko. Au monde que Masango, ezali Masango, Nguba, ezali Nguba. Je prendrai l'exemple que bateau Bazan Bazala élu. Tel que les Mwemba, les tout ça, les Moussou Soyo, Lumbala, ainsi de suite. Nous sommes Bazaki élu dans le peuple. Au Bazala, la PV, la Bamba Moni, que Bamba Bazala qui est élu. Tous les exemples, que Bango Bazali, Masango. Bon, Oyo Bazala qui est élu, Oyo Ngoimulunda Atie, tous les exemples, de Bazali, Bangoba. Mais le fait qu'il y a un qui est élu, Naza Masango. Naïbi que Naza Masango n'a changé de Naza Masango. Au moment où Oyo Ezali Sango. Et le fait que Oyo fait les sous-sous, bah, boy qu'on négocier, ils ont basé vraiment la position Oyo que n'a pas condamné Bangote. Bah, les comité, ici, comme on a Bango batté. Bien que Moutou Oyo Ati Bango, Albino, Oyo Bino Bosa Bango, nous nous sommes des maïs, Toko Sangala, Bango batté. Mais Baza qu'on reconnaît en tant que maïs, Baza maïs, Baza qu'on représente, bah maïs, Oyo Tini Bango, on a peuple, et Atini Bango Sikawana. Bazali Bamasango. Et en tant que Bamasango, Baza n'a pas droit parce que Bongo Oyo Baza ko futara Bango, et dit Bongo Oyo Tina Bamasango, Bongo y a peuple. Donc le fait, il y a faut accepter que tous les députés, tous les validés, contenu, il y a pas urne, résultat, il y a pas urne, Baza parfaitement la raison. Et le fait qu'il y a refusé au siéger, dans le Baza refusé au siéger, au Sangana, Oyo Moussous Baza Baza parfaitement la raison. Et maintenant, si il reste à savoir comment la baronne, si la lutte, la baronne va mener, c'est que si va mener lutte nini. Et cette lutte-là, il y a baronne, la baronne, et la lutte, il y a pas non surtout que Baza à qui n'a cause il y a changement. Et car amener la loi que pour la makam na kuna kati mboka, Kabila wana za wana ali kondi ezaka moko Occident. Et Occident ezali devoir na biso awa la diaspora que pour na toko isa Occident. Et c'est facile. Merci mais nazong simplement l'autre. Merci Papa Nangai Mo Ozadi Kalalala. Na intervention qui toko siliko sala na lekana epai ya Papa Nabiso mwana Ntomi topesa ili sumaloba mpamba te ezali débat na biso ya kafu. Eboto. Merci Ndeko. Bon, c'est bien, on peut s'imaginer bien Masango na Nguba et Sangani. Mais ce sotan warouya yeso ya moni aroulia ngoni sumi balé. Ce soit aroulia Masango na Nguba leango, arouliango. Différence est liée à l'institution, elle lie présidence. Surtout que dans la logique wana oza kolobelana toza la différence il y a présidence na législative. Présidence eza ne va élire président de la République, donc il faut que mutu moko a représenter peuple congolais, ou soit Kanambe ou soit Tshisekedi. Ça c'est clair. Côté kuna il fallait peuple congolais et à la représenter na batu oyo ye aponi. Moi je pense sur bandi wana banga batika na logique na bango wana koloba ke tozo bundila peuple toke kuna pona kubunda peuple. La première chose à kosala soki na zuka kata exemple ndenge ndenge ba koloba ya ndeko lombala, c'est de demander d'abord que ngai na koki ko jeter na mutu wana ngoy kasandi parce que je sais qu'il n'a pas gagné. Ba PV za kolakisa ke ngamu na ganyaki ngamu na zoki bavo mingi ou bien tel mutazwaki bavo mingi bavo ba pesiye et uche pas donc to changer na yete avant na yakuna il faut mutu wana bimanana. C'est comme ça que ça devrait se faire. Mais maintenant yo yebi ke mutu wana gagné té OK ibo ke nguvanda kuna. Alors donc bokomi Masango na Nguba po ce soit kulia bino. Ça c'est clair. Bokolo balanga lit nini bokende. Sur quelle base yo ke ngolo bala biso que non bango ba ken ba bunda to soutenir bango na lidwana litini to déjà soki bango ba ke pa ya Kanambe to ebi ke bango ba ke servir ba devoir à Kanambe
sikoyo biso to aider bango na nini to aider na nini parce que et comme déjà cassure moko wana munene et côté wana tout le monde s'accorde à dire que Kanambe déjà nationalité n'est pas douteuse non seulement là Kanambe aye ko kotira biso zowe na nani ni balé déjà ou les tous akuta ta ka mutu moko to komi na bango mi donc komi ko ami satu et puis vous allez changer na batwande ngwana et vous dites que non aidez-nous boya to lité na bino ndeni. Qui me dit que voilà benda bazo que un esprit sincère que baza vraiment la besoin de dit wana o to chabilo au clair. Non, bango bagé ko kota kuna bango bayebi pourquoi bagé ko kota kuna. Bagé ko kota kuna bobalia bazo ambongo na bango. Mais ndeko mukuru ba uto lu bango bien. Tu travailles pas, tu veux rester à la maison et tu veux qu'on te paye. Mais c'est du vol et là vous devez dénoncer yango wana. To lobby bazo piller mboka. Bon maintenant vous allez partir. Beaucoup de c'est quoi ça? Non mais c'est pas de ça que nous parlons. Hein. Donc tout ça un langage mibalé, c'est-à-dire que bango bazomo na mbongo, biso tozomo ndé à venir à pays. C'est ça la différence. Na biso na bango. Si tel est le cas, donc il ne compte pas sur nous. Bah le banabango, tu as dit qu'il y a beaucoup de collaborateurs, il y a nani, ba collaborer na lobby collaborer mais pour le moment la tienne un collaborateur. Il y a Mutuana. Sori bango pe ba s'ajouter le nombre de collaborateurs. Très bien, qui parle. Mais ba yé ba conséquence nini oyo ko sala pona mboka na bango, pona biso pamba te pona bango. Po eza wana lokola bazo ko kata nzeto bango ba vandele. Y a rien à faire. Ce que couper to ko biso nyos na bango na biso. À la seule différence, peut-être que bango ba loba nous avons quand même joué même un moment. Bino Boudou, bono kwa mi na opposition na bino bono kwa mi. Mais ngai na vous répondre j'ai gardé ma tête haute au moins je ne me suis pas fait suer pour rien na krachagi na mémoire ya bandeko nanga bakufite pour la litwana au moins bango bakokende na charge wana bayeba que les gens sont tombés pour une bon je n'en peux cet exemple na sengena na yeba nano après ça l'assurance moko pour na kolakisa ngai ke akekuna pour na kobundela biso télévision na yefo wami. Nous sommes une radio ici à l'étranger. Après ça, nous avons accès, comme ça, nous avons loba et les gars, ils ont modulé la radio. Parce que les loyaux, on a tout bazoté la paix opposition, bazoté la paix diaspora. Bayo kabiso pe kuna ande tout ça ko babo. Poto ndima ke oui, bazo bunda pour la biso. Azan opposition, azan radio na ye. Signal la biso, ils ont modulé la radio na ye. Poto ye bagaya solo ya zo ça pour la biso. Pour na Kinshasa kuna, pourquoi petit à petit, les gens commencent à gagner et à être gagnés. On de moment le bagage comme ça lobby. Curieusement, na Kinshasa on a eu bomona, baton on dirait balini na bango kabilango. Pourquoi lobby ndengwana? C'est parce qu'ils n'ont qu'un seul son de cloche. Ba telanan, ba musicien bango nyo surtout ba yembelga mutu moko. Ba théâtre nyo surtout et le belga pour la mutu moko. Donc c'est-à-dire que Olingo lingate quelque part baza kuya ku marteler yo mais c'est lui le meilleur, c'est lui le raïs, c'est lui le bon, c'est lui qui fait du bien. Même si bazo mona mboka tozo kende tozali 186e to comme 187e mais bazo mona ngoka eza bien. Tellement que baza ku marteler bango ka ba répétition wana et petit à petit batu ba comme inoptisé bazo ba ku ndeka ku réagir souté. Yango comme ko mona na ke ba komi ko sala lokola ke nyoso wana pona nini bazala media bazala nyoso tout langage kaka moko na mboka wana ye radio na ye fongwami d'abord bakanga yango po nini ba fongoli yango po nini et puis so ba fongoli yango est-ce que les sont différentes oyo ekokota bon si tel est le cas ceux qui vraiment y a za okende et aza en face ya ba interlocuteur moko valable bato moko penza y a bien pourquoi ils ont séquestré Titi pourquoi bango balobi ya président pour la bango bango doit gagner l'élection mais qu'est-ce qu'ils ont à faire ya ko kanga Tshisekedi aza en prison pourquoi et vous parlez non ba kota po bazalaki élu non bazalaki élu oui ils avaient un objectif l'alternance changer alternance c'est salamité il faut battre dans la lutte na bango qui va que se pourvoyer kuna parce que moi je vois mal comment soso wana a aussi la différence entre les sango na nguba po alia merci. Merci Papa Nabiso
mwanda nsomi na banzi explication soit exemple oyo ndeko na ngai Muzadi Kalala ye apesaki soso masango na nguba na banzi politique ezali masango na nguba te ndeko na ngai Muzadi Kalala. Politique ezali makambu ya mboka mpamba te masango soso akolia mpe nguba akolia yango ndeko na ngai moko akanga micro na ye ekozala malamu. Omoni pona ngai nazali koloba eza ko dépendre ngai pe naza kozwa responsabilité na maloba oyo. Roger Lumbala ayaki na ye na kote ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ayaki pamba te akomprenaki eke soki nafandi na sima tata oyoyo nakozala bien. Espoir ezalaki pamba te Roger Lumbala pe azali mwana poto boye bango na tango azali koya azali kotuna ba ami na ye soit ba collègue na ye ndenge ni na poto batalisi balobi na poto awakaka ya chichi soki oza na sima na ye okozala un homme crédible. Ye achangeaki pe maloba na ye esika oyo akomaki opposant lisusu na ndenge ase raliaki na ya chichi ekeba puyeye. Bolanda malamu Roger Lumbala esika oyo abandaki koloba makambo nyonso oyo ezalaki ya opposition. Ndeko na biso koti zala na kimia na kopesa yo maloba mpamba te ezali telefone ezali free. Na banzi bandeko na pesa na ndeko opamba te aza ko déranger na ebite bandeko bakota na kati na radio bo bandaka longwa esika radio ezali s'il te plaît. Ndeko nango koti na nzela ya telefone meka kolongo esika radio na yo ezali. Na banzi na meka kolongola ye na nzela. Na banzi ndeko soki obengi na kati na radio lisolo na au moins ozala moto ya sika soki ozali moto ya kala première chose longwa na téléphone sika radio na yo ezali kende nango na chambre comme ça benga na kati na radio lisolo bayoka yo boko benga sika radio ezali na yo na téléphone tokoyoka nani. Na banzi Roger Lumbala esika zalaki abandaki koloba makambu oyo Hippolyte Kanambe abandaki kosepela na yango te batumbaki chaîne na ye esika batumbi ba BBC. Roger Lumbala pe asengaki aide awa na mikili na mpoto bopesa ngai aide pamba te batumbi nini na ngai bomonaki yango na ba YouTube na ba intervention ezali eza pe na ba congolais mosusu oyo bapesaki Roger Lumbala bapesaki mwa loboko na mosolo mpe na ba instrument. Mais lokola tolobi ke moto atondaka te. Moto atondaka te. Roger Lumbala c'est un businessman. Pamba te chaîne na ye ekotisaka mbongo. Alors Roger Lumbala akolinga naza kotuna bino akolinga a perdre chaîne na ye ya télévision oyo ekotiselaka ye mbongo akolinga perdre yango azala lokola ya chichi moto oyo alingaka mbongo te moto oyo alingaka corruption te moto oyo alingaka kozala na ba société te azala lokola ndenge ana. Roger Lumbala bamipesaki makasi epai ya chichi mais aye ko comprendre ke ya chichi mindele balingi ye te bafini ye bouton akozala na opposition timbula nini chaîne na ye ya télévision mbongo na ye kotaka famille na ye azali kotala intérêt ya peuple te mais azali kotala intérêt na ye. Voilà esika oto komi esika wana congolais atalaka intérêt na ye avenir ya bana na ye mbongo ndenge ezali kokota pour le moment azali susu na mbongo te comme Ngoyi Mulunda ayebi ba tête na banzi awa na kati na radio lisolo ndenge batu bayebi ke non DSV azali l'homme fort. DSV apesaka ba message kitoko pona ko détruire DSV okosala nini otali papa na biso mokulumpa azalaka toujours na DSV
abundelaka radio lisolo pe apesaka oyo ayema yele na kati na radio lisolo et papa na ngai mwana nsomi azalaka toujours na temps pour na radio lisolo pour na ba intervention na ye mpe papa na nga muzadi bandeko misusu odon pambu ndeko kosala nini akomeka a dribbler na bango wana mpamba te apesa bango mwa crédibilité ezali lokola kumisa mukulumpa négliger DSV mpamba te mukulumpa lera komona lolendo wana ya kokumisa ya makambo ebele akokoma na DSV lokola mwa rival mukulumpa yo leki DSV mwana ntemi yo leki DSV yo poko yo kosala eloko no ndenge nini kaka Tshisekedi ndenge nini kaka DSV yo boye na boye lokola biso ba congolais tozalaka facile à manipuler facile ya ko corrompre na mbongo yango tomoni eloko basali bazwi ba tête oyo bakoki ko corrompre bango na mbongo te mais par l'élection bapesa bango ke bagagner. Est-ce que bato bapesi ba Roger Lumbala tout consort banani wana ba misusu o bagagner lokola bango bazali te? Pourquoi babundeli baninga oyo bapesi bango bavwana bango te bapesi bango ba résultat na bango ya bien te bango bazali kaka kotalela oyo ya bango yango tolobi moto na moto atalaka libumu na ye nzala olia kotala muninga olia kotala peuple. Roger Lumbala moni ke ba activité na ye nyonso tout et comme vraiment par terre alobi non nakoki kozala kaka na opposition kaka boye te mais nameka kosala mwa zonguluke ke soki nakei mbala moko na diaspora bakoloba okei mpo na nini tika nameka koloba omoni wana ezali baje oyo tobengaka mwa glissement de dents de la langue oyo baje moko ozosala lokola neti ozoloba te eza lokola neti ozolinga mwasi mais ozosala na ye baventure takosaka na ngai te oyo te nakosi na nga mais likambo oza koloba mokolo mpo ozotya vraiment litoyi mais ler omoni petio na varie te nakosi na ngai namekaki na ngai oyo te nasalaki kaka je mais soki peti andimaki olingaki kosilisa vraiment litoyi na yo vraiment ke peti ayoka mwa tempa na ye olingaki kosilisa litoyi na yo le même litoyi wana ekei epai ya ba Roger Lumbala pe bandeko na biso bazwi mwa litoyi na bango kote kuna babimisi bango balobi te soki bato bobimisi bango te ekozala mystique tokase Etienne Tshisekedi tobimisa bato oyo bato toyebi bango bazali soifé d'argent yango wana babimisi bango bakomi au peuple à élire ngai naza élu par des peuples mais nazali nommé te par Ngoyi Mulunda mais nani aza ko nommé nani aza ko bimisa alors bandeko wana ba légitimer toujours Hippolyte Kanambe comme président ba négliger Etienne Tshisekedi sur 350 bien 360 députés où il y a PPRD moins 50 bien moins 100 bo kende koloba nini l'air basinyaka moi loi moko boye tout le monde na parlement batombolaka maboko bino boko tombola ata botomboli bino nyonso tu bato akuna lere bakotombola kaka maboko baleki loi na bino moko te eloko moko bokobunda te bokekaka mpona mabumu na bino nameka nani kopesa ndeko abengi na numero ya telefone napesa ye nameka kopasola mpoke na ye soki mpe akobamba biso machete abamba biso machete pamba te tokola eboto ndeko na ngai Diana Kilefutu wangu bundele kole rugo Diana. Merci. Eboto ndeko na ngai toza koyoka yo. Na dema mikolo de Belema, daga hors dans le bible. La 14e dans la méthode information na RFI, dans la méthode journaliste a dit que Kamanda, journaliste congolais qui le téléphonait que René de la ville à 4 parlement. Les militaires ont continué à faire la police, à faire la parlement, à faire le sabotage de la Sarate. Et alors, ils ont suivi la information, la RFI à 14 heures. Kamanda a béni journaliste à RFI a expliqué que dans le parlement, les militaires ont continué à faire la police, à faire le sabotage de la ceux qui ont commenté en entier, le type de la messe.
Merci ndeko na biso tozui information toyebite bande ko belé balandaka ba information soki ekozala lolenge wana tokoyoka yango pe tokozala informé. Merci pour la information na yo toko luka to vérifier mpamba te to loba biloba lobate mpamba te bande ko misusu bazalaka soki bazui babandi mbala moko mais lobby ebimi ndenge mususu wana ezali pour la crédibilité na radio il faut kobatela. Merci ndeko na biso pour la information rigosiana. Merci na bandeko. Merci na bandeko ndenge tozali koloba esika oyo tozali koloba ke litoyi oyo babeti balobi ke non ba kende bazwa vraiment ke bato oyo bazali proche na Etienne Tshisekedi babimisa ba eza tozoloba ke o a gagné a cantonné na région ya boye. Non, il peut être vrai ou bien ekoki kozala faux. Qui vous a dit que non a gagné? Bazui bato wana bayebi ke bazali soifé d'argent. Tikato zwa bango, hein? Tikato zwa bango po ba trahir Etienne Tshisekedi wa Mulumba, po ba koma ke non nazali eli na peuple. Mais ce qui peuple wana ozali eli po na peuple 6,000 ou bien 7,000 oyo yoko zwa okende ko bundela peuple yango na parlement yango ou bien peuple oyo ponaki yo ke ko sala musala yango te ko siéger te mais ozali ko zwa kaka 6,000 mais peuple wana ozali ko souffrir ozako bundela ete ozali traître ou bien ozali nani na lekana nane pe papa na biso mukulumpa na peso bele maloba iye pe meka kotalisa biso eboto. Besle merci na koza maloba na mukuse ko loba na ndeko o abengi information oyo nga na yokaki na Kinshasa ezali que en ce moment groupe ya ba parlementaire na basali na parlement oyo ya liboso bazi ko porter plainte contre Bochab pour un détournement ya mbongo. Alors, bakulula bayaki au secours ya Bochab contre bato bazali ko attaquer Bochab ba ke déposer plainte. Yangona bayaki batie trouble mais organisé par PPRD. Eza na cadre de mususu te eza PPRD mutu organisé yango pour empêcher terroriser groupe ya bato oyo ba décider ba porter plainte contre Evariste Bochab pour détournement ya ba millions ya mbongo oyo ezali destiné na fonctionnement ya parlement. Alors ça reste à vérifier. Toyokaki yango mais na vérifier ki yango te donc comme tozalaka nous tozi preuve te tolinga koloba yango te. Je crois que Congolais nyonso aza na bato na kini tobenga totuna pour que to vérifier soki eza ya solo ou pas. Donc voilà nayebi te soki information oyo nga na pesi ezali koconcorde na oyo ndeko ayokaki sinon tosengeli na bandeko mosusu nayebi ke radio na biso bayoka yango bato ebele so moto aza na mwa confirmation information donc akoyi kokota apesa na biso eboto nazona information ngai na pardon ndeko despe na ndenge kaboto micro olimisanga ngai na uti kotanga yango na radio Okapi ya bango ya Monique balobi baassiste na séance moko mouvementée entre les militants de PPRD na bato ICD na union na oya Kamere na po na sur ka pour makambo ngo wana donc ezalaki kuna mubulu ekotaki kuna na kati na uti otanga na radio Okapi. Merci wana ezali toujours bien information tozali kozwa ndeko na numéro ya téléphone ya Angleterre topesi maloba. Oui, alors deux choses zanga papa okito na bengi lisusu na phone po boyebika ba Skype to kota ka mugulu na kanisi lobi ko za lango bon. Oui, ngana bengi bon na uti yoka bandeko nyoso mboka uti loba na ndeko moka uti ko tapesa formation oyo ya batu ya Kanambe nde ba uti ko sala ba makamna ba ona ba kuluna na ngana yoka tyango na kombo ya Bochap. Isaïe ba kuluna ba côté di Bochap na to yebite le la biso za sans tricage biso to confirmer makambo te donc etali biso te mais na ofela na bandeko to sala erreur nde to utaki ba misusu ba utaki ko sala awa te na makambo ya
kana mende bakosa ki makambo na bango to se préoccuper na makambo wana te biso tozala na concentré na makambo oyo etali biso soki bakobomana entre bango etali bango entre bango bakolabo etali biso te mpe mpona kokota lisusu na sujet nalinga naloba boye déjà Roger Lumbala azali mutu moko c'est un profiteur. Roger Lumbala chaîne na ye batungaki yango ezalaki mpo bazalaki kobanga makambo azalaki koloba te mais babangaki mpo chaîne wana ezali chaîne eza koreprésente oyo ezali tout simplement opposition bazalaki kobanga bamessage oyo kowuta epai ya papa Etienne Tshisekedi na IDPS bakobanda kopesa ndenge population ekobanda kolanda bamessage wana bobangi vraiment ezalaki mingi kote ya PPRD bazalaki kobanga mingi kote wana yango efale batumba ngo mais c'était pas forcément parce que ezalaki chaîne ya Roger Lumbala wana kote wana tosala vraiment attention mingi et pourquoi nauti koloba Roger Lumbala c'était profiteur touti koyoka ngo a changé langage na ye changé akomi koloba ko se défendre du mieux qu'il peut akomi koloba ke bon voilà ye aza eli tango ikulu na te mais ezali peuple mutu votaki peuple mutu eponi ye mais makambo nini papa naza koloba ye akende kosala kuna na mopandi esika bato tozoboya mais soki akomi na bato wana epongo makambo ye aloba ebele totala baintervention na ye asala bainterview makambo aloba ebele mpo na bato wana lelo ye moko aza kokende lisusu asagage na bato wana ozomona bino moko esika mutu aza ya kobunga bato wana baza baprofiteur toyokaki mpe bamisusu baza koloba baza koregrete ndenge batekaki bandako na bango problème ya biso congolais ezali mawa mpe pasi bapatriote baza lisusu te surtout na bapoliticien bato wana nyonso bapatriote bazali te baza na bolingo te bango baza kobunda okomona misusu bazobundisa baninga ezali simplement mpo azomona ye aza na makoki oyo moninga akomi nango te ye mpe rêve na ye eza kaka akenda kokisa ndenge bawaki komona na époque ya deuxième république nde bazolinga basala tozomona ata politicien moko te oyo aza na besoin nde ndenge papa na biso mwana somba autaki koloba mpo naza tout à fait d'accord na ye bango bazotala intérêt ya peuple te bazotala intérêt na bango personnel yango ozomona bazobatama mingi bazobatama na nsima ya papa Etienne Tshisekedi mpona ntango baoprofite na force ya papa Etienne Tshisekedi après une fois papa Etienne Tshisekedi aganye komba wana ale bango baselashe ezali pasi mpe mawa komba tozali nango non seulement toza na komba na bakolabo non seulement tozali na komba na baoccidentaux ndenge bazosala biso ba stratégie na bango nyonso wana et puis toza lisusu na bandeko oyo bazali baprofiteur oyo baza koprofite na nsima mpe baza kodestabilize lisusu biso na komba na biso likambo nde oyo toza nango yango wana mais sino na kosenga tozala concentré na oyo ezali ya biso komba totala makambo te nde babundaki nde bango basekaki biso kamona nini eutaki koleka entre bacombattant biso mpe toseka bango bongo mais esuka kaka wana papa DSC naza na maloba mingi ya kopesa te nakanisi nasuki wana ata mokolo ya nsima ata lobi wana nde nakozala na bino eboto papa na biso okito topesa nano mama na biso Marthe maloba ye ayeba lisusu kosunga biso. Allô? Bonsoir à tout le monde. Nalingai kama bakitaka na oyo papa okisa usi koloba keno omoni Roger Lumbala na batu wana nyonso. D'abord bamiyibi. Moyibi atosali ndenge nini na ochange caractère na ete. Ayaki na sima papa Etienne Tshisekedi po ayebaki ke ekopesa ye chance akokota na parlement wana. Lelo bazokende balobi ke bakozwa mbongo ndenge banene bandeli keno bakolia mbongo na osala te. Mais mutala moyibi yango wana. Basali pe bien kaka keno bandimi po mukolo penza keno papa Tshisekedi akomi na kiti wana na parlement wana. Batala nyonso baba kokanisa bango. Baba kokanisa bango po aza mandia wana ça m'occupe rien que moi. Pour moi na benga kaye
er batumaka radio na ye peki télévision na ye whatever they call it ozomona nabenga ye nazali parmi bato oyo ke nomwa 10 nango ekenda mpe participe na biloko na ye e apesenga kutu kanda na baréponse ayopesa ke peuple moto vote na modele ya ye moko mpenza peuple revote ye na caractère oyo ya lakisi peuple engaki vote ye omoni biso bacongolais papa eza kake non toa bato moko donc il faut ka nzambe asala po pays mobimba oyo babelela nzambe me nzambe aza neti asala amona abino te eya pasi po bato wana nyonso balakisi deja couleur na bango le seul mutu oyo atelemi na position na ye eza Etienne Tshisekedi le reste na bango wana bazoyokana te bazomonana te lelo bazongisi radio na ye pourquoi pas abanda siko bitumba wana ke non ndenge ezongi boye pourquoi papa Etienne Tshisekedi bakangi ye en prison osima teke bino bolobi bino motu bogani mais nyonso ya baosala yango te po baosala ba $6,000 na bango babanda kozwa na bamituka eki muyibi simplement ke ezaki muyibi asalaki yango na poto akoki te ake siko kosala yango na mboka na ye moko bien eki muyibi na makambo yango kude kobopesa kanda na ndemo wasakana te mais ayebango guerre oyo barabe bakosa po babandaki yango malema mingi so tobandi lelo bakoma baterroriste na mokili mais guerre oyo bakombo na bango nyonso ate na génération oyo te mais aussi noteke banda biso toyokota baoyeba guerre oyo sila lelo te de tolandela bango partout baokende bakombo na bango ka mutu oyo bakeonga bona roger lumba na kobeto mpe ya lisasi na mutu wana kanga mutu na lope yango ekipe mpe kanga ekipe radio lisolo te ozomona po ekomi na bakanda moko na niveau moko impossible po baomona bato neti bazoba baomona bato ya mekende kwa mpe basala kene oyo bakongole batanga na bango te pourtant baintellectuele tele baa libanda me na buzobana tozongisa bango na ligne moko merci papa DSC. Merci maman Nabiso Marthe na intervention na yo tozonga na ne pa Muzadi Kalala topesio maloba Olandi intervention moko na moko merci. Bon, na zolo babwe na yana pesa moi éclaircissement na bandeko na ngai taloba que moi na somi na ndeko na ngai okito. Et là moi moni wana bazana moi confusion muke. Sur le fait ya kozala kondima kozala député pour se voter yo na le fait ya kokende ko siéger. Ozomona bazana moi confusion esika wana. Lumba la na batu mususu o ba voter bango, o ba yebi ki ba voter bango sur base ya ba PV. Bango ba accepter ba vote wana peuple a pesi bango ki ba voter bango comme des députés. Mais bazo kokende ko siéger te. Pourquoi ça la part des choses wana? Balobi te ke bakende ko sangala na batu oyo wana kuna. Mais ko accepter que baza ba député, baza ko défendre yango que ba député à partir il y a ba PV, à partir il y a ba UON batu ba voter bango comme ba député. Alors dire que siko yo nek o bango bazo ba ndeko na so bazo confondre bazo ba non. C'est comme si bango bandi maté que ils ont été des députés, ils ont été votés. Non, bango baza ko nous avons été votés par le peuple. Comme le président Tshisekedi a été voté par le peuple. Donc légitimité na bango ils ont tendé esika wana. Alors bandeko na baza la confusion esika wana que non pona okende ko siéger, ba kei ko siéger et refuse ya kozala esika mona ba o mususu wana. Baza ko refuser. Et puis prendre ba oyo par exemple Ngoyi Mulunda a nommé yeme par exemple Lumba alobaki le kwa na lobi abimba. Pona bandeko na biso oyo que ba pasaki pe ba komola ba ezaki bazaki élu. O baza ko ba revendication na bango nde eloko pe ba onga ba telemeli bazo nga okende ko sangala ba ote baza ko loka ke ba problème ni surtout na oyo ya vie titi le waza na gouverner ba lutter pour la vie titi akende ko abala azala na imperium na ba oyo pe ba ninga mususu oyo pe ya bango oyo ba doit kinenité ba lutter pe pour na ba ninga na bango ba la réhabiliter oyo Ngoyi Mulunda alongola ni ba komo la bango ati ba komo ya pe perdre. Jusque là je ne vois pas la zone là individu na on peut ça être torté. Voyons voir les actes. Jusque là ça la torté. Ati osangala te on a pris un exemple ya masango nango babo comprendre que masango ezali masango net balazo masango ezali bato e ba peuple a voté et que bango bazali ndenge moko na peuple parce que le peuple a pesi bango voix et que ba nguba ezali bato oyo Ngoyi Mulunda atie. Alors ils ont été votés bazali masango ils acceptent d'être masango donc bazali accepter que ba député parce que le peuple a voté bango mais bazali ko boya baboyi ko kende ko siéger ko sangala na ba ndani ko sangala na ba nguba pour la ba ko va travailler esika moko. Alors le fait que
baza ko boya ko ke ko sangana na ba nini wana c'est parce que bazali ko reconnaître Kabila te baza ko reconnaître kana Tshisekedi du président et balobi bien que ba ko baza lutte na bango ezali sikoyo la ndenge baza wana sikoyo ko ya nini babalaka ko lutter babala ma moyen surtout pour la nini que vie azo imperium et c'est clair balobi mais son balobi ndenge wana bon na ko douter pourquoi rien n'andimi j'accepte les actes position là-bas c'est clair maintenant voyons voir un peu le reste évolution mais vous allez ndenge nini et puis bah maintenant dans la position ndenge wana personne position ndenge wana c'est-à-dire que comment on peut la ko aider bango position c'est là lui quand ils allaient va continuer ils allaient voilà exactement non non rien il y a même pas gouvernement c'est bien là président il y a un blocage alors c'est si quand on que na lutte wala bambiso tout ça comme mener et la banana mission de pour que impérium mais la pour que souveraineté peuple congolais muto biso to poni azala wana et ça question ya biso souci ko que total la position de zali nango total eli kondi nini oyo wana izali ko tanga biso peuple siko pona que via gouverner li kondi en moko zalika siko zalika occident nde biso bana ya Congo tozana libanda wa to tia maele na biso pona ko isa li kondi wana et puis ezali nango facile pona ko isa li kondi wana. Merci. Merci Papa Nabiso vraiment Mozadi Kalala Toyo Kanano chancelier Sokalanda Kibiso intervention na ende tozongi paya Mokulumpa. Merci min Papa DSV na landi bino penza mingite na koti siko menaza quand même na moi idée par rapport à débat ngezali. Bon, ngai na koloba omoni Papa DSV tozala na moi problème mo mokie ko mekanté ko sala tri entre batu o bazala makila ya peuple congolais na maboko batu oyo au nom de l'opposition baye ko sukola maboko na bango bisika o propriété yali to sali na bango aussi ba opposant vite fait so na lobi bongo pourquoi nazwa kal lokola ya Roger Lumbala aza mutu moko azalaki dans les années 90 azalaka président ya IDPS na France par après aeko changer kazaka tangu ba Rwandais babandi ko menacer Mobutu akiti na Congo par après tangu Kabila kufi bango basalaki aza dissident ya mouvement babengi RCD pour ya ezali KLM donc les dissidence et uta kuna somoto yebi banani ko diriger ba mouvement na c'était des Rwandais. À part ça, il a conduit une rébellion au bateau Belé Baye Baraté. Il a pris une territoire grande comme la France. Un territoire, pardon, grand comme la France, a dirigé en haut pendant des années. Il a eu l'accès surtout sous-sol, sol, à Zoua, accès, il y a une petite tawana nyos. Tu veux comprendre, le dialogue intercongolais va nommer ministre du commerce extérieur, il a détourné, hein? Il a fait des détournements. Et par après, tant qu'on a limogé, bon, tout le monde a parti tout remplacer, à Boy, il a fait présenter sa femme, na place nae qui va remplacer yé na place wana. Donc par là, on a quand même qu'on rappelait passer à Moutou Oyo, comment il est pragmatique et il est prêt à manipuler les gens. Donc c'est quelqu'un aza beaucoup trop na milieu ya ba business, aza trop na milieu ya makamambongo, mais le faire comprendre que parlement wana o bango yé selon yende na zo ka wana ki akende ko siéger kuna ceux qui parlent aux bambongo wana, c'est un parlement issu de tricherie. Or quand il y a eu tricherie, on sous-entend que tout est faux, quel que soit le peuple aponio, et que dirons-nous à cela au peuple aponi va se retrouver dans le parlement. Ce qui est, le peuple aponi, bien. Et c'est que, oui, c'est là au peuple aponi, mais va se retrouver ensemble. Même pas par compatie à côté, par exemple. Donc c'est quelqu'un, moi je vous dis aujourd'hui, donc, azoko faire promouvoir l'intérêt égoïste naïe. À côté du parlement, et tout celui qui ira au parlement, de facto, va légitimer Kanambe. Parce que ceux qui doivent reconnaître qu'il y a eu tricherie, c'est-à-dire il y a eu de faux résultats, la première des choses, c'est qu'on va répartir dans la base nouvelle. C'est-à-dire, celui qui a été élu a sa place. Le coup, les salamités. Moutounio Oyo. Attaquer la parlementaire,
avani na ndako na ye wana lokola bamsu bakende kovalide bamanda na bango na kuzu bazo kopesa so ba 6 000 wana automatiquement indirectement aza ko cautionner ce que Ngoï Mulunda a fait. Tout ça devant la première balai où on dit que moi je ne reconnais pas le parlement et moins encore Kanambe comme président de la République. On va en andako, tu ne perçois rien, bah indemnité zate, bah perdre mon quoi, bah bleu bah benga kune zate, on va dire combat pour la justice, il y a bah urne. Ça c'est une chose. Mais tant que non, moi j'ai été élu par le peuple, je dois y aller pour représenter ce peuple qui m'a élu, automatiquement au commis na eloko mususu. Donc aux autres qui n'ont pas légitimé, tous ça problème tous ça nango awa, les a problème il y a légitimité. Baso zo yango ndenge nini? Ezo yana ba urne wapi vote o ezali crédible, c'est-à-dire cette crédibilité là, il y a un même tozo ça la aura, impérieux même tozo le ba awa. Cela vient de cette crédibilité là. Pour ceux qui ça awa. Gouvernement là tellement ba tricher, bazo ko multiplier ba makambo belé pour que ba se faire légitimer. Vous voyez, comme toza nango yango bazo ko multiplier ba stratégie pour que soit bato libanda ba reconnaître bango soit même bato 4 bota la télévision ba ondenge les cas. Donc moi je crois qu'il y a une crise grave politique. La moindre des choses qu'on peut faire, il faut tout répartir à zéro. C'est-à-dire, on peut reprendre l'élection. Donc moi je crois que c'est la meilleure des manières où il faut salam. Quelqu'un comme Bochab par exemple, dans les années, directeur du cabinet ya Kanambe, il a détourné 32 millions de dollars. Il y a SNL au Congo-Brazzaville. Tout le monde le sait. Il n'a pas été inquiété. Et l'histoire se répète. Lelo, il a détourné, Bamsou Bazoko estimant 2 millions de dollars, le Parlement. Mais qu'est-ce que nous voyons maintenant? Il y a une bande de délinquants péperdés au nom de la majorité. Bangonde Bazoko va faire imposer la loi du plus fort. Parce que Bangonde va pouvoir Bazawana Bazoko va défendre Bangonde, même ici, c'est avéré que va détourner Mbongo. Moi, je crois que ça, c'est un état voyou. La moindre des choses que vous avez là, pour répartir à zéro. C'est-à-dire, tout bandela à zéro dans l'élection, ou alors, on donne ceux qui ont besoin de matin, tout bandel l'élection, ou alors, tout paie sa président, ou alors, qui élit d'une manière démocratique, à diriger Mboka. Voilà, place au commis A. Papa, Nasuki A, Kolobaki, Batouloba, Roger Lumbal, en tout cas, Nazo conseil, Batouba, oublier Moutouana. Celui de Tali passé que c'est quelqu'un de pragmatique. Donc, Azan a position T. Donc, il ne s'est pas retrouvé au chômage. Donc, l'Ingarata Vanda Boesan T. Donc, il faut Zalakaka, place Mbongoza et tout. Donc, malheureusement, l'histoire ne fait que se répéter. Mais tout que de l'Iboso, on a trouvé au monde que Parlement, chemin faisant, nous devons comprendre qu'il ne fallait pas aucun. Mais bateau soit par rise ou par corruption, bako kena parlement wana, bako produire eloko mokote. Bateau ce qui c'est quoi de l'opposition, bako produire eloko mokote et puis contrepoids et kozala kate kilo ndenge to rotambola liboso kuna malheureusement ezala bongo. Donc voilà mon intervention na zala na yango. Vraiment na soki si akolobaki papa DSV lelo to sepelaka na mutote akomi muto opposition azolo badie tout ça. Tomeka aussi que ça là, kota la passé nae et puis tota la marche nae zandengenini parce que ceux qui sali en côté il y aura des sanguinaires lobby Kanambe peut-être à changer muté mari bon à comme ceux qui nani beaucoup accepter à changer nae tala kuta lobby a changer non batouana il faut pas la juger na ba acte na bango malheureusement ça la maté tilelo c'est pour cela nous voulons qu'il y ait un état de droit au Congo va retracer quand même traçabilité, passer à Moutou, yo, ça n'a qu'une minute aux allées dans la rébellion. Qu'est-ce que tu as fait? Des morts au bazar, dans la circonscription aux allées dans la région aux Ouaki. Qu'est-ce que tu as fait? Économie en Boka, wana, bafo, wana, sous-sol et sol, et kenda wat. Donc, ça te retracer la bloc, wana,
tout le monde a que et le pouvoir et l'opposition batozala mokie que bateau batonde bien na parlement. Voilà mokie na quoi que papa DSV vraiment c'est quelqu'un à oublier. Ceux qui t'ont oublié malheureusement à continuer au bête sabiso mettez ma boy, mais il n'y aura rien de spécial qui sortira de cet homme-là parce que son passé est trop mitigé. Voilà place Nasuki A. Merci. Et bon, papa Nabiso chancelier tolekana na lombango et pa papa Mukulumpa topesio maloba. Papa Nabiso Mukulumpa topesio maloba tozali koyoka yote. Nabanzi papa Nabiso tozali koyoka te pambate akangi micro kona. Nabanzi papa Nabiso Mukulumpa soki ozali koyoka biso topesio maloba. Nabanzi azali koyoka biso te tolekani epa ya papa Nabiso mwana ntomi topesi maloba. Oui, merci. Papa Mouzadi, ngana koloba na yo, c'est pas que bakovanda, c'est pas que naza na confusion, na lobi na yo ke ba changer. Na kotinda yo kota na radio Okapi, otanga texte eza wana. Bitumba wane bimi na palais du peuple lelo, c'est parce que ba député ya opposition baza kuna na kati. Ba pesa ki motion ba invalider mandat ya Boshab yango nde ebimisi bitumba wana. Boshab atindi bakuluna donc PPD tindi bakuluna na batu na ye ba ke tala nanu parlement ngo oyo za koloba ke non bakozwaka mbongo non ekosala bono voilà. Donc ekozala ka nde wana parlement o eleki législative o eleki muzitu kaka boye ba interpellaki ye ale abengi batu na ye ba beti bambunda liboso wana mutu aloba te bango Roger Lumbala bazali kuna na kati tango baye ko changer kutu même loi oyo koma ke élection présidentielle eza tour moko ba Roger Lumbala bazali kuna na kati ya parlement wana basalaki nini lelo nga nazoloba na yo c'est pas que ba ko changer te ndenge oza koloba nga na za confusion te baza na kati kote na radio Okapi tanga nani wana okomona ngo baza na kati soki ya lobaki na yo ke ba ko changer te aza kokosa comme ndenga mesana kokosa baza kuna na kati yango esalaki ke ECD na INC ba pesaki motion ke ba invalider mandat ya Boshab siko tango Boshab bayoki boye batindi batu na ye batindi chaleur na batu na ye bakuluna tu bake kubeta batu na kati ya parlement ndenge wana bakobanda kulekisa ndenge wana bakokende kubunda pona pepe ba chrétien bango basala marche awa le même kuluna wana bakoti bayena ba paroisse kubeta na ba prêtre na kati ya paroisse batuku nanu babimi libanda te osoyoki kuna bakanga ta mutu moko oyoki kuna bakanga ta kuluna moko ke okenda kuvandaliser église lokwa bakoti na parlement kuna zera lobi soko koyoka ke bakangi kuluna moko ka kota na parlement bongo sikoyo dolo non papa nanga bakosa bango kuna soko bazolanda ba information te mais biso au moins toyebi de quoi il s'agit. Merci. Merci papa Nabiso mwananso mitozongi pe papa Nabiso kito topesi lisusu maloba merci. Oui, merci lisusu de so na ndongo pesi na maloba. Na koti esprit kaka pona na répondre papa Nabiso Mouzadi kalala. Na kanisi tango osali pona interpeller biso mais malheureusement aujourd'hui biso na raison te. Pe makambo lobi franchement là ezosala nga passe na mutema. Nazomona vraiment qu'il y a des gens qui n'ont rien compris. Excusez-moi avec tout le respect, mais je pense que c'est comme ça. Là, on le baboué. Gouverner, pouvoir, et sali non seulement tricherie, et yibi peuple, et sali makamebele, au bazala makila, ba congolais na maboko, au ba yibi biso élection, to yibi muto a gagné. Yiso qui yepo, aux alali par exemple, muto en opposition. Oyebi vérité wana même ata babengi okende ko salolo bake na ke poto kende ko combattre ekuna mais oza ko mikosa na mboka lokola o ezali Congo oyo yonanga to yebi droit de l'homme ezate oyebi to yokala sango pe oyebi po mona ndenge basala Armand Tungulu lokola tabaya bonane ba bomie comme si c'était azaraki kutu mutute ata ndindi kute bembe na ye na kanisi banelango mais oya Armand Tungulu tomona biloko wana nyonso mutu ya bongo bakendaka na ye
na parlement te o boke pose tant au sali bongo autant qu'opposition ils ont de reconnaître gouvernement na ye ça les élèves et ça la maraté et loko biso tolobaki ezalaki boye tolobaki ezala diaspora ezala ba combattant oyo ya Kini oyo Afrique ba baza kuna na kati ya mboka na UDPS na opposition tolobaki bato wana to ko accepter bango te na tricherie na bango to kondima ngote pe Congo ekozala ingouvernable donc c'est-à-dire que biso libanda awa bakotinda ba ambassadeur na bango wana baya kosala awa mais tokotala esika bakokota tokotala esika nde babandosala mosala bango jusqu'à que bako diaspora nani occident ba occidentaux nde baza ko défendre bango bakoluka ko discuter parce que il y a réellement un problème même problème ya munene wana nde ekozala bien poto bayoka biso malamu mais soki papa Etienne Tshisekedi andimi allez Roger Lumbala kende na etel kende mais au moins que tu reconnaître bango on ne peut jamais faire une chose pareille pe na mboka lokola au Congo mboka o ezala ngona loi te déjà yo moko moni balobaki 5 chantiers wana ezaka pona peso moi balobaki 5 chantiers batongi banzela mais ba fait des routes ezate basali passage piéton basali on a katikati ya autoroute wana eza po ba boma lisusu ba congolais bien papa alors s'il vous plaît autant que congolais tu peux pas venir au côté de la radio le bamakamba boye papa ezali soni pe mawa excusez-moi mais c'est dans le débat je le dis comme ça parce que les a débat au lobby makambo na s'appelle langote je suis obligé de le dire comme ça vraiment je tiens à me excuser mais c'est comme ça je le dis donc tu peux jamais venir dans la radio oya ko loba makambo boye ezali normalité kanambe bisoto ko accepter yete nous soutiendrons papa Etienne Tshisekedi na ba idée na ye parce que eza bongo toyebi kaza munguna azali étranger jamais beaucoup qui négocier na ye parce qu'un pays ma belle terre na yo ça se négocie pas mais ba mboka o to vandi na ebite mboka ni nous à na diaspora en tout cas ndele asala kanyoso il est prêt à tuer même ko sala guerre so to kenema ngata na guerre mondiale pour na mabele na bango baza prêt et bongo e abiso Congo et tondi na richesse bomengo belé on ne peut jamais faire un truc pareil. Naza tout à fait d'accord. Na makamkutu papa mon nason balobi. Naza tout à fait d'accord. On ne peut jamais faire ça. Pe Roger Lumbala, et si tu comprends to yebi, azali na eka mutu moko o na uti koloba, azali profiteur. Aza profiteur o bazo profiter na sima muta makasi. Soki muta makasi wana abeti adversaire na eli kofi et puis adversaire akoyi KO. Allez, bango ne bale ko profiter pour ba fouiller eza ba poche ya adversaire donc eza ba Roger Lumbala wana pareil avec mutu oyo Vital Kamerhe jusqu'à présent tout moni bango bazo yokana te bazo mona na te rien et le côté mais en attendant yo nanga toza ko solola toza ko loba tozo bimza ba malobe belé mais papa wana c'est lui qui en souffre yem tazo souffrir yem tazo fermer yem tazo bimate talaka na ajo ya zanango akoki koza maladie kokende pas dentiste likamboe mais baza ko empêcher eza ko lakisa encore une fois ndela uti ko loba que droit de l'homme eza na mboka na te alors makambo za ko loba ça reste vraiment il faut revoir ça pour ce n'est pas normal na mboko wa Congo ya lelo yo nanga to yebi mon frère soyons sérieux quand même au boto des fanatiques malo. Merci papa Nabiso Okito. Le commandant Mboli passe de London. Nabanzi bozali kolanda débat Nabiso ndenge ezali kokende. Na ebite papa Nabiso mokolumpa soki kaka ozali ou bien ozali te topesa yo maloba. Nabanzi nkokoso toujours na micro na ye mais asenga ki maloba tolekana nano epai ya papa Nabiso chancelier nde tokozonga epai ya Mozadi Kalala. Merci mingi papa de Souvenga vraiment nazo ko appuyer papa Okito na analyse auti ko sala donc nde na lobaki mutu nyonso ki na parlement vouloir ou pas au légitimer de facto Kanambe
soko ke ko valider mandat na yo atoko ke ko siéger kuna te donc au légitimer déjà y donc la moindre des choses en ça les aki bazala na ba continuer ko en opposition extra parlementaire, c'est-à-dire baza libanda babunda libanda de façon à ce que la vérité des urnes et ça la manamboka au monde lelo par exemple PPRD ils a parti moko ils ont tous les fronts ba réquisitionner armée nationale ba réquisitionner médias publics ba réquisitionner ba entreprise de l'État ba instrumentaliser journaux presse écrite de façon à ce que bazala na contrôle na eloko nyonso. Mais si hier mutuloko la kengo wadondo aye batumingi bazo comprendre te pardon naza hors sujet pour rappeler mutuloko la kengo wadondo a voyagé na passeport belge parce que aza belge ya wana to mona que la donc Schengen ba mona kuna ta ke zo visa pour avoir qui na passeport européen aux Haïti belge bango moko na mukuna baza bato baza na loi te babi ba créer ba loi na législature et les kakiwana. Nous avons jusqu'aujourd'hui des Congolais, Français, Polonais, voire même des Turcs na 4 assemblées nationales. Moi je crois que les Haïti ba question de fond il fallait qu'il ba banana nous traiter. Donc na Kati Abatu Aboué, est-ce que tu veux espérer quelque chose ezalakuna? Même l'opposition wana ngoimulunda par compassion attention qu'après ça qui bango 200 sièges il n'y a que ça et le monoté parce que bango même bazana manette ya nioso ils peuvent manipuler ministre oyakoko yaboué et s'avérer que a détourné na législature ou les cas combien de ministres ont détourné combien de ministres bazana ba pourcentage na ba contrat minier qui signé ba contrat léoné combien de ministres ont été impliqués dans Katouana combien de ministres ont construit na Gombe bakangi ba terrain à l'état voire même le long ya chemin de fer ya Onatra ba tongi ba flatouana ils sont connus ils ont été interpellés dans le parlement. Est-ce que toyoka ke bakangi ministre est-ce que toyoka ke babuka banda kwana est-ce que toyoka ke bon le roi ministre salibo ba suspendre et salamate ezoko komema biso kolobake combat ya opposition eza dango te na parlement wana mais ceux qui ont bateau ba s'aventurer ba okende ezala juste pour du social ake zo djipao ake zo ba 6 000 dollars au bazana yango mais papa nanga de souhait pour nous ça tout en injustice sociale ko kozala un fonctionnaire a payé 20 dollars bozoko azana 6 mois en paiement tandis que bango bazoto 6 000 dollars par rapport à quoi et puis bazalaka 3 mois à session bake ba permis 3 mois ba sur 3 mois à session bake ba permis sur 3 mois bato tozolo bazo futa bango ofele hein bato ya bongo bazana ba kimil de mandat ah ba ebisi ba lo lobini na constitution na bango basala ba bi que ceux qui osa élu député par exemple et que osa ministre osa na 8 jours opona entre kotika na gouvernement ou koke na parlement dites-moi ministre ni sa salian gouverneur ni sa salian mais ils sont tous des PPRD nani autre qui que non il a choisi un camp et le côté ba comme que non il faut interpréter la loi ba quoi interpréter la loi comment la loi dit que il faut à la bongo c'est quoi interprétation de la loi et besoin nous connaissons pourquoi donc nous avons affaire à des bandes de gangs. Nous avons affaire des gens qui n'ont pas la morale. Pas ça dans le côté. Mais comment tu veux faire confiance dans Batouaboué? Donc moi je crois que l'opposition est la plus efficace que Kokenonaka Batouana. Merci mon papa Deswe. Et boto papa nangai chancelier to zongi et papa nabiso muzadi kalala to pesi maloba. Bon, merci Deswe. Et là, vous avez zoluka un peu, moi, débat aux hein. Na comprendre réellement pourquoi le débat est continuer, ou bien le connaît, tout ça comprendre le débat aux anango. Mais na monique, ceux qui par exemple, vous avez la patience, il y a aux la position au départ, tout dans l'esprit ouvert, il y a au lieu nous
et l'autre ndeko na aza koloba de fond en comble makamno aza koloba mukemge aza kolanda yango na kanisi to ngato sala sous vraiment to continuer na débat oyote nazolo aboye dans ce sens ozomona yelo kwa sikoyo par exemple ndeko na ngana ainsi okito na bien moi nsomi alobaki awa que bato banani lumbala banani baza kuna ko siéger ainsi de suite na kati ya parlement bona na kanisi ko ayokaki bien au départ on alobaki eloko yo na ko discuter sur dire oyo lumbala alobaki na émission asalaki wana que légitimité na bango eza ndenge nini légitimité ya Vieux-Titi eza ni azo comprendre la légitimité ya Vieux-Titi bango baza voté par le peuple et que baza ko accepter que état ma député mais bango nous tous les députés wana bazalaki voter à opposition ba boy ko kende ko siéger c'est-à-dire ko sangana. Alors moi j'avais dit que cette position là eza bien ceux qui ba boy ko kende ko sangana na parlement tel qu'il avait dit depuis hier que sur la position la bango wana que il faut qu'on va lutter pour l'impérium il y a vieux salement et puis pour la ba ninga la bango soupe ba pénaliser na ba choix ya ngoi mu na ba na ye ceux qui basent la position wana ça va mais ceux qui baké ko siéger wana ko mbabe j'avais dit ça au départ ozomona na le fait combien au départ alors ceux qui sikasiko baké ko siéger basa na tort baké ko siéger na so m'a dit pourquoi de discuter sigawana mais ceux qui baké ko siéger le fait qu'ils ont été élus sur le PV, il n'y a pas du mal. Bah, se reconnaître que Baza va député. Il n'y a pas du mal. Et ça, le même cas à statut, on peut vieux titi, ponier, que président, c'est à partir de PV. Donc, on peut se baser à partir de PV. Donc, même légitimité, où le peuple a fait si bon, là-bas, urne. Au second là. Bon. Et là, on se dit, je crois au Quito, à l'Obia, tout ça, ainsi de suite, non, de Quito. Il y a bien de dictature dans Mboka. Il y a bien de tout ça, ainsi de suite. Mais si ça, 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 dans Mboka. Bah, tout ça, bah, je vais faire au Bunda. Par exemple, bon, position, par exemple, Lumba la paix, si on a dit que non, ils acceptent d'être des députés. Bah, ça, la légitimité, voilà. Mais c'est que si bali ko ko siéger té baza ko lutter pour nani ba lutter na libana on ne voulait pas siéger mais lui ba bango zali que baza ko reconnaître wana comme président baza ko reconnaître Vieux-Titi comme président et lui ba bango zali que nimi pour la vieux azo impérieux moi za ko singa pas là na impérieux jusque là je ne vois pas du mal l'attitude wana c'est ce que moi j'avais dit il n'y a pas du mal l'attitude wana ceux qui baké ko siéger là est comme mabe na la ko ça ba on a ba prétention de non ah ils vont aller siéger non moi na ba acte. Hier, il avait dit ça, c'était la parole à Lobaki Yango. J'ai accepté la parole on a dit bien. Mais total, on a acte, j'ai dit ça ici. Alors, on a acte maintenant. Ceux qui à respecter ma parole là-bas, on était baqué au siège. Dans le baqué, on peut la mission au siège. On est comme Mabé. On est comme déjà trahison. Tout le monde qui est comme au siège, on est comme là-bas, on a donc comme Sangala, comme ici, comme on est allé en route. Bon. À propos de ce que nous éclaircir le roman sur la nani de chancelier à l'Obiawa, ils allaient vraiment que ils a bien. Tout le monde il y a Lumbala, n'a pas seulement éclaircir là-dessus. Lumbala a un particulier. Mais le problème est allé à il y a un problème opposant sur la voter dans la députation. Pour n'a pas que négocier la nani na nini. Ils a comme général. Et que position là-bas ils allaient que bon oui. Nous avons été élus comme des députés, mais nous n'allons pas siéger. Exactement quand on parlait de Lumbala. Quand on dit qu'à particulier Lumbala, mais fait na salawana. D'accord, je suis d'accord avec toi. À ça la nous sommes tous nous sommes crime nous sommes. Fait pas la biso Mozadi Kamala, moi Bolimbisi. Nabanzi ndeko oya benga na numéro ya téléphone inconnu oyo ato lobi longwa esika radio na yo ezali kende ata wapi ayoka kate. Ndeko na biso to personal maloba. Oui, merci beaucoup. Maman Nabiso Zela Nano. Eloko chaque fois na yebisaka yo longwa na téléphone et pas radio ezali oyoka kaka te na yebite soki bokoyoka ndenge nini. Bako yebiso longwa esika radio na yo ezali kende na téléphone esika mususu interférence à radio te okomona kotaka na kaka ndenge wana toloba yango mètre fois mais vraiment naza koyeba te bande ko na biso ba congolais oli ko benga na radio lisolo soit téléphone okei nango na chambre tika radio benga na téléphone ndeko na ko expliquer 10 000 fois kaka ndeko oyo akota kaka ndenge wana mama na ngai
na lingi bino mingi na kati na radio lisolo bo longwaka na ba telefone esika ba radio ezali mpo ekozala malamu te toza koloba yo za koyoka radio tokoyoka nani bolimbisi soki ezali pe libaku mais en tout cas te tokola. Merci topesi ndeko na biso na numéro ya téléphone na banzi au général Mama Makila topesa ye maloba. Na banzi ndeko akatani lisusu esika o tozali koloba. Bandeko nyonso tu oyo bazali kobenga na nzela ya téléphone na banzi na kokotisa kaka mutu moko après na koyamba lisusu batu te pamba te bandeko oyo toza na bango il faut tokangama solo na bango pe tosilisa na bango pamba te moto mosusu akoki koya kotia mwa pilipili esika oyo ebebisi ba masolo. Bandeko makambu oyo tozali kolobela makambu ya mboka ezali makambu ya sentimate. Lelo oyo ya chichi soki ameki kokende kosala na Hippolyte Kanambe yebaka biso nyonso tu tokosanza ye pamba te abebisi carrière na ye oyo azalaki na opposition pendant des années aye kobebisa carrière na ye po a travailler na Hippolyte Kanambe soki andimi a travailler na ye mais toko sepela ya chichi atikala na position oyo azali. Tout d'abord le peuple peut assumer ki responsabilité oyo azali na yango. Vaut mieux mourir pauvre ozala na biloko te que okufa avec toute lokumu honnêteté nyonso ezali pai na yo bakolobelaka yo mpe kozalaka monument symbole ya Congo na biso. Misusu oyo bomolaki papa na biso Kizenga asali soki combien des années na exil kuna na Moscou afandi na kati na Congo tobandaki koloba keno papa Kizenga mukolo kokita ye azali na livre d'or ya Congo ya Zaire à l'époque ye vraiment Mobutu alukaki me azwaki ete akendaki exil soki aye makambo ekozala tomoni palu eye papa na biso akene na makambo buzoba eloko moko asali pona Congo te o tosali koloba papa na biso Kizenga mokolo oya kokufa ba Congolais bakobamba ye mabanga moto moko kokanisa ete mpamba te a participer na malheur ya peuple congolais. Mais président na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba azali président oyoyo tolingi atikala ndenge azali mpamba te ekopesa mayele na biso ba Congolais na banzi bandeko mwana ya mundele awa na poto soki aza kotambola na nzela amoni eloko ya mundele soit mbongo ekwei na buku okomona mundele oya bien akoya vraiment na mbongo wana na buku akei aluki mbila apesi mpe kolo buku aye kozwa buku na ye na mbongo na kati. Mwana moto moindo alokoti buku mpe ezali na mbongo na kati aye kolakisa mama to papa atuni ozwaki wapi o na nzela mama alobi o Nzambe azwa lokumu mwana abikisi biso o Nzambe azwa lokumu mwana ngai obikisi biso na nzela oyo ozali kotambola olokoti vraiment na banzi okolia McDonald na banzi na kosombelo kecha sika na banzi ezali ba formation moko oyo kimuyibi ezali ba formation oyo kimuyibi oyo tozali kosala na banzi ndeko oyo azali kobenga mingi na nzela ya telefone na ebite tala ndeko akotaka kaka boye vraiment boyebisanga ta bandeko oyo ezali bakute
ndeko atolobi longo esika radio ezali azalaka ke esika radio ezali o ezali bakute ndeko na ngai bakolo bolingi kobenga na radio kende na telefone na yo ata na wapi mais omona ndeko na telefone kaka esika moko makelele bandeko na ngai ndeko za na nzela ya telefone incognito pesi yo maloba. Allô, bonsoir, ndeko DSV. Eboto ndeko na ngai. Nalandi intervention ya bandeko nyonso lelo na ndenge na lobaka pour na papa Etienne, c'est-à-dire ye moko na mokolo ya lelo azomona yango ke soki andimi kosala na Hippolyte Kanambe eza kopunga ye ndenge bapungi kaka ndenge ete owiti kosala ya papa na biso oyo kizenga parce que komi bakombo moko na bana na bango na bagénération ekoya ekofingama te mpe ekolingama te na mboka wana donc soki papa Etienne je suis sûr azolanda biso akanisa na génération la image oyo akotikela par biso oyo toza lokola bana na ye adoptif c'est-à-dire bana ya Congo mais bana na ye moko mpe biologique akanisa lelo Félix azolanda ye na nzela na ye ya politique. Donc soki lobi atiki image oyo kozala ya malamu mpona bana mboka ekose souvenir na bana na ye na bakoko na ye parce que tokolibere mboka na biso Kanambe ye moko gato alingaki azwa monene ya wana azwi banda kokata yango na mesa toarolia te pour dire que ayebi enjeu nini eza kozela ye donc en passant vite na koloba bandeko to tolemba te tokitisa maboko te totelema na bagarde na biso Kanambe mpe ya kotina baambassadeur na ye na bafonctionnaire na ye ya badepute tokotala ndenge nini bakoyela na diaspora nyonso mpe ndeko nyonso azali yango ndenge nalingaki naloba papa. Merci papa na biso na mwa mokoroto na yo opesi na banzi pe bandeko pe bazali kokoma batuni ngai balobi motuna oyo na kotuna bandeko poto kanga bisaka na biso ndeko na biso akomeli ngai atuni nga motuna DSV eboto ebongo sikoyo ya chichi soki aboyi soki boboyi asala na Kanambe mais atie mwana na ye Félix Tshisekedi na primartir tokosala na ye nini na banzi ngai avant bandeko ba répondre balobaka na yebite soki oyo balobaka ezalaka ya solo tel père tel fils tel mère tel fille nayebi te soki ezalaka ya bongo mais tozali komona mama mosusu azalaka na ebula te mais aboti mwana wana banzoloko nayebisi yo eza somo ndire bakata ye nzoloko papa mosusu ayibaka na ye te banda akola mosala mais mwana wana ye na poto oyo ye lipeka nayebisi yo abimisa soso atala te abimisa sapato atala te nyonso atala te. Est-ce que ezali bizaleli ya tata na ye ou bien aziongo na mokili balobi l'homme est né bon mais la société qui nous rend l'homme mauvais peut-être société oyo nde mutu e rendre bato mauvais te sikoyo Etienne Tshisekedi akosala na gouvernement Hippolyte Kanambe te biso nyonso tolobi atikala ndenge wana motuna mpe ezali Félix Tshisekedi nde azali mutu akoki kosala na gouvernement ya Kanambe mpo na nga na koloba non akosala na gouvernement wana te atikala toujours na opposition wana ezali kolakisa ndakisa ya malamu pamba te soki pe ye pe asali na ye pe akokota na carnet rouge to carnet noir na banzi soki papa boyi mwana koti toko traité bango ndenge moko bakolabo oyo bakoti oyo bazali na posa ya mbongo to mosolo mais soki batikali na même idéologie na bango ke président Tshisekedi wa Mulumba azali président na banzi baboyi ko siéger mais bazali toujours radical esika oyo tokomona vraiment que non ya chichi lelo soki atiki biso atikeli biso mwana oyo adapté ba formule na yenyo surtout et non mwana oyo
akobebisa mboka ya Congo. Esika otokoloba na bandeko moto oya koteka mboka ya Congo en tout cas akokoma élément dangereux pour na biso ba congolais tokoluka na modèle oyo esengeli tomema bango tokokende mwa malembe kopesa bandeko pe maloba mpamba te lelo nalingaki vraiment koyamba bandeko ebele te nasepelaki bandeko oyo bakoti te mokolo mwa lelo mpamba te lelo namonaki masolo mpoka malelo ezali masolo oyo te moto abengi alobika abimi masolo ya lelo ezali pesa baide na yo peuple congolais akola ya chichi azwa mbongo te Roger Lumbala bozwa mbongo me boko siege te na gouvernement ya nani tango bakobenga yo bakeno futo mbongo na yo nana kofu chef wa kofuto mbongo na yo wana azali chef na auto chef na auto ko respecter to ko respecter te alors ozali est-ce que soki peuple mutu aponaki yo ozali ko salela peuple ou bien ozali ko salela libumu na ona ndako na yo tala masolo o tozalaki nango na mpoko malelo esika oyo tozali ko loba mwalo yembo moke na bandeko tomela mwa mai nde sima toyeba kokende na mwa baconclusion na bamasolo na biso mpo totikala na mwa eloko. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Botikanga nazonga mboka botanga pembeni ya bandeko banga tikanga nazonga na mboka minyokoli ya mokili elekinga nalembio tikanga nazonga mboka botikanga nazonga mboka botanga nalembi miyokoli nazonga pembeni ya bandeko banga nalembi miyokoli tikanga tindanga pembeni ya bandeko banga bapasi eleki botikanga nazonga mboka botanga tikanga inazonga pembeni ya bandeko banga tikanga inazonga nalembi minyokoli bapasi eleki tadirira nazonga na mboka tikanga inazonga bapasi eleki botikanga nazonga mboka botanga tikanga inazonga bapasi eleki pembeni ya bandeko banga nazonga na mboka tikanga inazonga Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Merci na bandeko oyo bozali kolanda biso na nzela ya radio télévision Lisolo tolekani nano epai ndeko na biso na numéro ya téléphone inconnu tobandi na ye topesi maloba allo
Alors, de côté soulevé, parce que moi, dans la bureau, on a eu un problème pour conclure. Après, on a rejoint. Merci, et Papa Nabiso. To zongi nano et païa Papa Nabiso. Mokolompa Topesio Maloba. Merci, Papa DSV. Nakopé Sanga Maloba, na dit que Michel Komo Kende Nasuka. Bon, pour nous, position dans Yebana et Yebani. 1. Comme le président élu Etienne Tshisekedi de Moulumba a boyaki résultat parlement wana pour nous député ou a siéger to a ça l'allégeance na autorité ou etie batu na parlement na compte na reconsidérer le cola à Tikibiso c'est rien tout ça bande ko ba congolais na benje collaborer mais na ndini que on a à valider Bokonzi à Kanambe, donc à Kendati Kabiso, Torotikala, Kombe au continuer. Na sengi na makambo ezole kanasiko et servir de leçon na génération et après Biso. Parce que na zala kamwa na muke, seri na mona ba trahison ya liboso na limité wana. Le na komi tata, je peux te donner des exemples na baleki o bazo yo kangai, c'est que baleki on bazo vivre un événement on lelo lisusu. 20 ans après. Et une koloba nini, et une koloba, ce retourne ba vie na biso ba il y a 1960, ba roye bisayo que 50 ans avant, les mêmes choses se sont passées aussi. La vie est un éternel recommencement dans Mboka na biso. C'est que d'avant d'aller na limité, bato bazali convaincu na idéologie wana batikala na limité na ye bawe la mbongo te mbongo ezali suka na mokili te batikela bao balingi kozwa mbongo bakende kozwa. Deuxième chose, parce que naokai bolobi awa soki Félix Tshisekedi ake kozwa mbongo Tshisekedi Félix d'abord na makambo nyonso aza kuna te en tant que fils d'Etienne Tshisekedi, azali kuna en tant que membre ya UDPS oyo a présenté pe candidature na ye. Et Nkoloba soki akei ye pe na parlement a subir le même sort que ba membre musu ya UDPS oyo bango ba longoli bango ou baza envoyé ya kolongola bango na parti wana pour cause de trahison. Donc bakotala te ke ye po yaza mwana ya nani o nani te bakolongola ye na parti akolongwa akosala chemin na ye tranquillement. Donc, à part ça, il y a des combats, il faut continuer pour que Tshisekedi a récupéré un peu le pouvoir. Il va reconnaître que il y a eu élection, mais il y a eu tricherie, fraude et tout ça. Bazon dit sa vérité, il y a urne, et il va proclamer que M. Tshisekedi de Lumumba, c'est lui le vainqueur, il y a élection présidentielle. Donc, pour le reste, en tout cas, le débat est cause à la Nango. Bande konangai lokola muzadikala la et le voyez c'est penisangai na bande ko wana c'est que baza na souci makambo marché na Congo baza na souci mboke tika la ezo rond pointé mais façon bango bazo lingela na ba stratégie bazo zoela pour combat et continuer wana eza façon oyo mutabini na ba principe mutabini na ba idéologie oyo esali ke ti lelo pour tenir debout dans le combat. Sauf qu'il y a un principe, nous allons régner notre propre combat. Celui qui sait qu'il y a un principe, il aura régné son propre combat de 30 ans où il y a boudé à Tikali, na privation, à Tikali, na nini, à régner yango. J'ose croire, à Zamoutou, à Lemba, mais j'espère que l'esprit n'a toujours ma casse. Et bon, Eboto Papa Nabiso Mokolompa na intervention na yo mpoko malelo na leki na lombango epai ya Papa Nabiso Mozadi Kalala topesi yo lisusu maloba. Merci. Nabanzi Papa Nabiso Mozadi Kalala soko zali koyoka biso. Allo Nabanzi azali wana tetoleki epai ya Papa Nabiso okito towelela ntango mpe soki topesi malobo ozali te Papa Mayamba pikola moko na ligne mpamba te tokende na suka. Papa Nabiso okito topesi yo maloba.
Oui, merci les sous-soldats sur la ligne opération Maloba. Oui, en fait, Maloba mingi vraiment te pour nous, les Camerounais pour ici Maloba on l'a dit déjà à Vinana. D'accord, na papa na biso mukulu panda lobby, mais eloko kaka na koboya ekozala non parce que ezali kaka mabele. Il faut Congolais afongola misu ayeba eloko nini ezali mabele. Problème ezali que toza na étranger avant na tête en mboka tokoki jamais kokende kosala elongo na étranger wana eloko wana na koboya mpona mpe eloko mosusu outaki koloba papa na biso DSV keso bautaki kotuna yo ya solo ke omoni na ndako soki ndeke alingi akotaka a partir ya mikolo te akotaka toujours a partir ya mwana akopesa mwana kindoki et puis kindoki wana nde partir à mwana nde kotambola ekosala destruction monene. Bien sûr mwana Tshisekedi azali Tshisekedi te bato balobaka tel père tel fils ça dépend na makambo nini tokoki kolobela eloko ya bongo po tomonaka mpe lisusu omona nde utaki koloba yo moko mama atikala kosala kindumba te me aboti mwana suka na tiel. Donc problème ezali ke Félix Tshisekedi akoki mpe kozala tenté. Mais ce qui a causé la tenter et vous allez passer même pour naïe ndenge kaka tolobaka biso nyonso ba combattant akokota na liste rouge pe akozwa mutakalisation oyaye parce que Congo ezali ni ya Tshisekedi ni ya Lumumba ni ya Etel Congo ezali ya biso nyonso tozobunda pona même cause toyebi ya principe toyebi makambo nyonso donc il faut tozala sérieux ce côté wana donc bien sûr mwana ya papa na biso Tshisekedi akoki kozala tenté lobi pe tokoki koyoka akatisi ngambu wana mais eza makambo ekoyaka pe toyebi ke même ata ekoki koya mais eza yango te mutu ekolombisa biso donc na suki wana eboto butu malamu na bandeko nyonso. Merci papa na biso mozadikala la topesio maloba. Bon elonga eza nango régime wana esesili na yango ndenge kabomoni wana ezali que mondele ndem daza kosimba yango po na kosilisa disons makasi ya mondele wana ezali kaka eloko moko moke bozabolo etelemaka te devant bonzambe eza nango eloko moke soki biso bana ya diaspora etikali nde ngambo na biso po tosilisa yango masolo na ndenge ya malembe tokoki kosilisa yango. Merci nazosi bino maloba. Merci ndeko na biso na numéro ya telefone inconi topesi yo maloba na lombango. Oui, ndeko DSV. Donc ngai na ngai na conclure boye na ngai na loba boye bandeko nyonso bazolanda biso na intervention kitoko bandeko nyonso basali. C'est-à-dire leto ndenge to bandi to kosilisa yango te que ça soit dirigeant moko politique à se mettre na kanambe et kozongisa milimo ya bandeko na biso nyonso bakufi te. Kanambe bit na ye ezalaki aya kokomisa mboka na biso ndenge komi lelo. Donc histoire ezo ko enseigner biso pe ezo kotalisa biso epai wapi towiti pe epai wapi tokomi. C'est-à-dire c'est quoi? Kanambe de loi komi na niveau ya kokangaka même basali na nzambe en otage na l'église. A côté na l'église catholique ezaki et contribuer mingi na banini moko social na mboka na biso na bekol. Yango loko na ngaki na loba na suki saboyeke bandeko nyonso baza na kati ya Kinshasa na bao toza awa na misala tuto wali kosala. Bango baza koboma kotala te biso pe to infiltrer bango na kati ya bapaster na bango bakolabo. Yango musala tokokoma kosala yango wana ti bakozongisela biso pouvoir epai ya papa Etienne, c'est-à-dire imperium na ye pour à diriger mboka. Donc bana mboka epai nyonso bozali to continuer kotelema parce que soki totelemi te batu oyo musala na bango koboma. Donc biso pona biso na bango tokomi na deka. Merci papa na biso na intervention na yo. Merci toleki pa papa na biso chancelier topesi maloba nde tosuki na mwana Ntomi. Merci Ming Papa DSV, merci vraiment à Bandeko sur la division de par le monde. Bon, conclusion par rapport à Félix Tshisekedi, bon, garantie mon qui na cause à non pas parce que c'est quelqu'un aussi qui a fait une carrière dans le parti pour les AIDPS, abandonné non sympathisant et puis à Zomata beta petit le lenge toujours qu'on retrouver une relation extérieure il y a IDPS. Donc, moi je crois qu'il a mûri à une idéologie à partir de Ngezali
et puis ayebi ba valeur nini au parti cher à son père où ils ont représenté et aussi espoir où ils ont incarné pour la population congolaise. Ce qui a à trahir la valeur morale où ils ont ça là, papa naïe un leader charismatique et que ça malheureusement malam minité pour naïe, mais c'est le moment où jamais à s'affirmer et voilà quoi. Donc merci vraiment de suivre ma émission qui te relève tant que la côté en souka, mais comme a dit papa Mounza Nasepeli Mingi, vraiment victoire Isaka. Merci beaucoup. Merci papa Nabiso, chancelier Toleki et Paya Ndeko Nabiso Mwananto mitopesi susu mwa minute muke. Merci Ndeko pour na usukisa. Ngana na koloba toujours ndenge na lobaki wana ezali que pour le moment nazomona misite moto ya koloba ya kodorlotenga soit disant que na kekula pona ke ngobundela bino na parlement na configuration wana na ndimité. Vraiment, je donne ma main à couper. Donc, vous avez un résultat, na Likambouana. Mais, nous avons un chef de file qui a été élu de surcroît président de la République. Bon, quelque part, ce Bossangani Bozui, décision que tout le même Moutoumou a représenté Bisso. C'est le cas net, il y a les lobbies congolais dans le Congo, tout ça, vous se reconnaître dans la démarche à Titi. Donc, nous devons lui faire confiance. Na kacha o babengi confiance ni ngoloba ke il doit nous engager et cause abisika mususu ya kokota akokota biso nyoso tuté mais toyebi ke yende aza ko représenter biso loko akoti wana. Bon maintenant el ngoloba ni ngoloba ke to ko aliéner moi liberté na biso to pesi ye pa na ye yende mto ban ngolobela biso to ko yeba siko ko évaluer musala na ye après to ko sanctionner ndé nini so ga sali bien so ga sali mabe. Bon pour le moment merci papa Nabiso vraiment zala mukuse pamba tête comme na suka. Oui na loba yango parlement na ya loba ikiza mabe siko de quel droit biso ba toujours landa biso ba to pese confiance wana to ke ndokota kuna sans son aval. Ça c'est un. Deuxièmement melika musu na uzongela au moins ngabi to koke ko se retrouver kuna si seulement si Soki bake ba négociation parce que nous j'ai confiance na yé et que na négociation wana yé en âme et conscience à monique mon peuple va trouver gain de cause dans la négociation et qui a autorisé que maintenant on peut travailler ensemble pour la bonne marche du pays. Ah là Tokondima nous ne pouvons pas tout jeter mais ceux qui yé mon gros ceux qui yé te représenter la biso a engagé biso na sens wala Tokondima mais tant que ya zana libanda ya zo balika mususu sinon nous allons à la compte il y a ma volonté d'Abissomoko. Merci papa. Radio-Télévision Lisselou, la radio de la référence. Radio-Télévision Lisselou, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous écoutez la radio de la